pour votre pays, j'ai l'habitude de le dire car votre bonheur en dépend. C'est écrit dans la Bible. Moi, c'est Mireille Mboula, la présentatrice de votre émission que vous aimez autant. Nous émettons à Kinshasa. Kinshasa, c'est la capitale de la République démocratique du Congo. J'ai l'habitude de dire, je suis congolaise, fière de l'être. Donc, nous avons besoin de bandil kokela mokili. Non, l'ingana française, je resterai toujours congolaise. Voilà, parce qu'on est mieux que ce soit. Sur ce plateau, je ne suis pas seule. Je reçois celui que vous avez demandé qui alors bah t'es bien il est là, il s'agit des prophètes Lianta. Mbote prophète Lianta. Mbote na yo maman Mireille, mbote pe na balandinyo sur RDT TV. Voilà, et sur ce plateau, oye selon demande ya public ya Aérothèque, balobi o manke bango mingi ba événement leki mingi na mboka na biso, ba moni yote, obela kito likamoni nyango silence ekoti. Bande ko fa ye bakake. Toza bato donc toza ba makambo pe belé ba préoccupation les belé. C'est ça mais toko ki mo libéla te parce que les basengi to ya biso eto ye. Voilà, voilà. Il est là, nazawa nakaka pona ko satisfaire bino, nazali mona musala na bino. Lelo toko discuter sur deux sujets. Ezali na discours oyo uti koleka chef de l'État otaki ko sala na palais du peuple. On avait vu chef de l'État ayaki même na maman na bana. Naza sûr que bozala qui satisfait parce que pour nanga quelque part naza qui satisfait, ça m'engage que moi, naza qui satisfait parce que vie à l'obaki, s'il s'agit de mourir, il doit mourir pour son pays. En tout cas, maman Mireille pe balandinyo so na voye bisabino ke mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo ndenge na lobaka na ba combattant Etienne Tshisekedi ata aimé la RDC. Ils nous ont laissé son fils Félix Tshisekedi pour sauver le Congo. Na Congo tozaka na sauveur na siamo ya mabele o ya Congo. Na mabela Congo tozaka na sauveur moko. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. O yaza na idéologie ya Congo bien. O ayebi politique ya Congo bien. O ayebi passe souci minyoko ya ba Congolais obisina batambanda to ba ikambia. Donc ikambia on a servi de souffrance au ba Congo bazo vivre. Motaye bien bien ils ont fait Tshisekedi et gloire à Dieu parce que yende aza na volant azokumba mboka oyo na yango tango tozomona kai malgré tozona misala te malgré tozuna no eloko te mais présence na yeka wana tozotonda déjà tozosepela déjà parce que toyebi ke avec Fati nzamba osala Congo ekene liboso eza lokola mama uti wenza tozaki na nzala oza déjà na assurance ke voilà biloko la bato kolia kaka hein voilà papa Lianta tomoni union sacrée mais tomoni majorité bazaka kapato to lingati je vis surtout le monsieur le ministre Pius Mwabilumbayo. Il est vraiment un kabiliste comme on dit. Est-ce que Bino bandeko ya Félix bozo bangati parce que ces gens-là bazala qui côté moko ya Kanambe baye côté ya Fati ba trahir déjà Kanambe non parce que le français dit celui qui trahit trahira toujours. Vous n'avez pas peur de ces gens-là? Non Mireille ya ko biso zake Balbaka IDP c'est la machine politique et to kosiote IDP c'est la machine ya politique ya mboka wa IDPS a sali politique na mboko yo atekala ko échouer te. Depuis IDPS abimaki le 15 février 1982 timo ya lelo IDPS atekala ko échouer te. Pourquoi? Parce que toyebi ba politiciens nyo surtout ya mboka na biso comportement na mentalité na bango très bien. Omoni tango mokonza mboka bandi concertation oyo omoni ke ninga ndeko ndima teke na kati ya FCC wana bakoki koya nula na mbela mokonza mboka mais biso lo wato yebi déjà lisana ndenge ezalaka terrain ndenge ezalaka mokonza mboka kinena mamoti na soka et puis omoni paseni baye koya na bango baye te pour que ba conduire biso bango baye pour que Fati Beton a conduire bango donc kolobake uzobanga présence ya bato bauti na FCC en tout cas na webiso longola somo wana ou bien longola inquiétude wana pesa confiance na Fati Beton
pesa confiance na mwana mboka Jamal Kabunda Kabunda, pesa confiance na Augustin Kabuya et pesa confiance na bana nyonso ya IDPS parce que bisonde tozawana liso likolo liso. Donc toko lukate malheur ba congolais. Autre komona aye na nyonso sacré na ba GAC na C. Donc IDPS a dénoncé na eso ka moni mabe. C'est ça. IDPS a dénoncé ka lolenga dénoncer bato maboma papa tomoni peuple congolais vraiment n'a pas si bino longonia les Kinois en particulier. Je me rappelle entrée à Afdel bana changu basala ki musala au monde entier yebaki bakanga ba rebe na maboko. Et aujourd'hui ce sont le même Kinois baki ko découvrir le faux, les soi-disant bato maboma. Mutalibo mana téléphone na ye hein, mutalibo mana bol na ye à propre. Amélarane maïnae a bien, mais la lettre n'est salité. Moutalibo mana lettre ya président de la République. En tout cas pour nayo yo kaki otala ki ba image wana. Intention nayo surtout ezala ki yakanda ou bien ezala ki na esengo ko découvrir bato a femme pour na mona rappel tant que kendaka na siège na ya IDPS ya place ba koma le peuple d'abord to mona ka moko azala ka pe liboso wana. Tant que mona ki ba biloko na to mona ki tozaki déjà mal entouré donc so ezaki ka erreur muke awa. Omona mutaliboma bimi na armée mutaliboma otobanda komona mutaliboma njoka bakamikaze na terre monga na koki ko benga pona yo en tant que congolais d'abord intention na yo vraiment ezaki ni ko mona makambo ya ndenge wana mama Mireille ya ko biso d'abord ezaki na kolemba te ko bisabino ke tiseke de linga imboko mingi yango atikela biso Fachi Beton et présence ya Fachi Beton biso na kati ya IDPS. Et biso peuple congolais to battre la Fachi Beton lokola maki qui eko ya na cité et pasokate mama Mireille. Pourquoi na lobi bongo parce que yo kanisa ke Fachi Beton zalaka ye moko soit azalaka na entourage wana pour que yo osala ba manœuvre na yo oluka ko boma Fachi Beton pona ozongisa Congo 50 ans en retard. Mais na koyebi soki protection à Fachi Beton et liboso les Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Zamba zo batela ka Fachi Beton parce que nzamba ebike o na kati ya Fachi Beton ezali esengo ya bato ebele. Et na kati ya esengo bato ebele bayini pe baza pe ebele. Et moini ya Fachi Beton liboso malike boboninga totanga kombote mais biso biso ka totanga parce que motema ekokaka te ko bomba. Parce que son motema ezo bomba aux autres malades ben dans c'est ça moté mais za banque il faut ka ebimisa kaka moto akolukaliwa Fachi Beton na kata Congo ezakira FCC mais mingi za Joseph Kabila ba genyo so Kabila sali na mboka oyo pona koluka mutu ya Fachi Beton ezane loko moko te et échappé biso tozala ko courant na nyoso tu Kabila bande koluka pona Fachi aluki asali ba makamuna e ba yokana ki pona ko beta avion Fachi Beton akufa mais le Fachi Beton za protéger na Nzambe au moins bato mosu ba kufi Fachi akufa lite baluki ko saba makamuna bango likana mieux likana Afrique du Sud ya basa la Fachi Beton akufa nenga biarima akufaka mais comme Nzamba zana Fachi Beton Nzambe toujours protéger Fachi Beton au moins qui annuler même voyage même ba chaîne o Joseph Kabila atie ya bato belé ya ba maboma. Mais se poser d'abord une question. Batumoko ba utaka soit disant Goma, Bukavu, na Bangombe, Bazoyaka, makolo destination ba Kinshasa. Lelo batuana bazawapi. Mengana ko informer webi soke batuana ndi lelo ba se déguiser comme ba maboma. Oyo ba pesi ba mbongo o baza ba moyen de communication nyoso ke bisika so fatia zoleka akomi place tel bo parce que pourquoi pour balingi basala coup d'état ya ko boma Fachi Beton pona maloba Joseph Kabila alobaki na asengaki na Nations Unies na ba organisme international nyoso tuto ke Fachi Beton amekate ko se séparer na FCC soka meki Congo e ko zonga retard à 50 ans mais na ina ebisa na monsieur Kabila boy monsieur okokate ozamukie makasi tango tobenga e Beton ezalaka te Beton eliseki aza Beton na molimo Beton na âme et puis Beton na corps. Donc ba magunya sotozo luka kosala et pas Fachi Beton okotika olonga mote. D'ailleurs kutu yo kala mingi te ndako no alibela ezanda ko yindo oto benga boloko makala. C'est ça.
Voilà. Ndako na yo ya suka selon prophète, eza prophétie, hein, prophète Lianja lobi ezali boloko parce que le chef de l'État lui-même a réclamé que porte fungwama. Je me rappelle ce monsieur tango azwaka pouvoir après loi ya soi-disant son père monsieur Kabila le père et tant tout ça là qui pour la première fois ba élection na mboka na biso discours na ye lobamaka alobaka porte ya boloko ezali ya kufungwama et fini la récréation. C'est ce que le monsieur vient de dire, prophète Lianza, porte ya boloko fungwami pe pona yo. Voilà, prophète Lianza. Au répondre malam à ce qui concerne la sécurité à chef de l'État, mais tout le monde a chef de l'État que tu as vu en danger quelque part, hein. Au moni accident salami à motard notre chef Akita et les images tous on a téléphone c'était monsieur Zara Likolo et à étage nda filmaka scène nyonso et vous ne voyez pas que ce qui le monsieur là il était armé et héros mbeleto le bamakamu mususu vous monate que chef de l'État quelque part a zappé présidente. Na kwa biso bo mama Mireille nyonso tout essaye maranasi na moi premièrement état ke ba na Nzambe to ba kizala la volonté en Nzambe parce que na mokanda ya Amos chapitre 3 le verset 6 Bible je bisa biso ke likambo nyonso ekomelaka bana bato ezalaka Nzambe nde a permettre yango ekoma omoni nayebi ke peut-être ozobanga ndenge Fachi Beton akitaki. Voilà, au Kobanga, c'est ça aux appels, mais Fachi Beton, quand on est en Abissaba combattant, on est en Abissaba bateau. Fachi Beton a recouvert liwa Nzambe. Fachi Beton a recouvert ni na liwa où ils allaient préparer na batamuki na poison. Fachi Beton a recouvert na poison te. Fachi Beton a recouvert na mundu kité lisasi et koboma Fachi Beton te. Au accident mon côté koboma Fachi Beton. Fachi Beton, ndenge Nzamba la kisanga na vision que a kokisi 120 ans, sous qui a pembe mande fa pembe alati pantalon pembe chemise à pembe li papa ya pembe azotambola donc alongoni dana pouvoir mais azotambola bato bazolandaka nde Fachi Beton akokoma na niveau wana soki ozobule ke na ba 50 ba 60 70 80 ko boma Fachi Beton donc ozomikosa parce que mutaza na pouvoir ya kotini bato na samo eza Nzambe ndenge moko mutaza na pouvoir ya kolongo bato na samo eza ka Nzambe. Fachi Beton ayar na Congo na volonté Nzambe akolongo na mabele ya Congo na volonté Nzambe na volonté batamukilité. C'est ça on a eu ko ebisa yo nango moni lokola za congolais aza mutu aza na mawa ya bato souci aza mona mboka donc aza te étranger ndenge ba Joseph Kabila azalaki na ba cortège likambo salami etali kutuyete même à tout moto azoleka Fachi Beton azati na motema libanga soti na motema nyamate. Fachi Beton azap na mwana mboka waza na souci mboka yango mona ke mouvement tout ezosema na mboka. Oh mwana bana classe basala accident il faut comment oh banda kotel boye bukani il faut comment pourquoi parce qu'il y a un souci ya mboka nae azana souci là même ba discours no koyoka azo ba ce n'est pas juste ce n'est pas possible Congo ezana kita ebele me bana mboka babika na kati ya pasi na kati ya souffrance eza juste te tango zoka mokonzi ya mboka oyo azolo babosi ya pede so like saki azana souci de ba congolais yango akokite koleka congolais na tango pasi ekomeli. Prophète Lianza Nayamba eu plusieurs fois sur ce plateau, mais à l'époque, au Banda Koloba comme Mboke Zalaki Malamu, Ezotambola Malamu, on a d'abord les balles Zalaki entre FCC Cash. Au Banda Koloba Yango, na yo pour le Baka Yango, parce que Zali Mutuna Oyo, Ndekomoko na pays na États-Unis les noms encore Kimingai tango koye na Boston ouais. Voilà alobi prophète Lianza lobaki mboki zalaki malamu mais le président de la République a yé côté les maliboso ya nation pour dire que le pays va mal au moment que bino batu ya des personnes banda que le batu va bien. En tout cas ndeko faut na kosengani d'abord il fallait qu'il accompagne un contexte nini ndai kolobaki makambo ekomi bien na lobaki teke makambo ekomi bien ça veut dire na lobaki teke social parce que na yebi ke na minute congolais mingi azozela social pour ça na biso tout et pas mokonzi mboka ezali à s'occuper mingi na social parce que jusqu'à maintenant sur le plan social vraiment esimba mina noté et talisa mina noté na miso wa congolais ke ba accueillir yango na ndenge sengeli parce que au moni
tango Fachi Beton azumboka bikote mboka ezalelaki bisika Kabila atikelaki mboka na bisika Fachi Beton aye kozwa mboka akomisa ndela bisaki noke makambo ezokende bien à travers ya Fachi Beton parce que azana bonne volonté ya ko avancer mboka oyo ya ko sala ete mboka oyo ekende liboso nde na yango na contexte wana na bisaki oke makambo eza bien c'est ça et puis monisa mi peke makambo ezokende bien parce que total ndenge Kabila zalaki tozana ko exemple moko ka exemple moko yake maladie o ya coronavirus ekutaka biso na tanga Kabila tungato compter combien de bibembe mais bomoni mona mboka Fachi Beton lisangana ba papa na biso docteur Muyembe na ministre santé Etienne Longondo malgré bere ezanga kate mais quand même ça va au contrairement ce que Kabila zala nisika wana c'est ça yango na ebisi le bail que makambo ezokende bien ezokende bien ingelo bate makambo eza bien te mais makambo ezokende bien parce que Fachi Beton azana volonté ya ko faire avancer mboka o ndeko nanga oyo kinenga se défendre mais Azala qui est mon côté, je vous informe que Bazaki Belé Baleka sur ce plateau de mon émission, Baloba qui tout va bien. Mais on était surpris de voir le président de la République dire que ça ne va pas. Alors, à annoncer qu'il divorce au résultat de Zanango Lelo. Voilà, pour comprendre Bango, c'est naturel. Hein? C'est naturel, comédien c'est naturel. Alors, je dédie cette émission, veuillez m'excuser à mon PDG. Et tu as combien de minutes? Toujours continuer, non? Voilà, bah puis quelques minutes à mon PDG JMK Jean Pouikabea, ve penza musala ezo kinde liboso tozomona ba effort nyonso zo sala chef na biso nzamba pambolao à ma très chère grande sœur, la tante de mes enfants, maman Mami Zoa. Vraiment, on est à nos postes, on attend et décembre c'est bandit déjà. Neve na nièce na il faut ba fêter, il faut. Voilà, son almamou banji. Na invité d'Afrique d'ici décembre et continue à noter. Ceux qui comme à noter qu'à la Tezokoma, on a droit de fêter comme mon boss JMK a juste se mobiliser pour néroter Kinshasa et fêter. Vraiment, Rich Boy Kinshasa, il faut et fêter. Je dis bien il faut, c'est obligatoire. Voilà. Prophète, je vous signale qu'il a deux casquettes, en même temps en politique, en même temps un prophète de Dieu. Je dois le recevoir encore prochainement sur ce plateau, sur l'émission Le Dieu de mon parcours, parce qu'Azali a un message à quoi annoncer. Le peuple de Dieu qui est partout dans le monde, surtout au Bazali confiné, ça sera pour vous. Et ça, je dois faire un effort pour que l'émission se réalise plus vite que possible parce qu'ils ont dit message Oyo Nzambe apesi. Voilà, prophète Lianza. Voilà, Tokoki, Kokubaba, qui s'est biso moi quelques minutes, c'est pas à Montréal. Tomoni Kabila Kobimamboka. Bon, Abimimboka RDCT, mais à la province Moko, il y a RDC. Toyoki population koganga tikala baba yoka ka Swahili te babanda koloba na Swahili bakia Tanzanie veut dire tikala na Tanzanie et plutôt c'était où voilà na province wa Kenda ki wana atikala na Kolwezi voilà atikala Kolwezi raïs ndenge ba mesana ko benga mais quand il a descendu bato ba repéra ki loko salama ki wana te avant sa descente dans l'avion il a lâché 2 pigeons. Vous voyez la signification ya pigeon? Avancez. Voilà, na tunyo déjà mutuna lâché ki 2 pigeons et lingi kolobani parce que tu te comprendre tiens. Moni Kabila peut-être à imiter Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ah bon? Parce que ceux qui battent Bakozo, ils sont makanisi. Ba élection, ba propagande en 2011. Prophète Tomalanda. Au moins, IDPS a appartenu à prophète. Pourquoi? Parce que Etienne Tshisekedi wa Mulumba est mort d'abord prophète. Au cause de Malobe Belé, Tshisekedi wa Mulumba Loba et Kokisama parce qu'il y a un prophète. Tomalanda, na préparation à l'élection en 2011, à Salaki démonstration na stade à Veme, il y a 3 pigeons. Premier pigeon,
ezalaki Mobutu. Deuxième pigeon ezalaki Laurent Désiré Kabila. Bon, mon a eu premier pigeon à Boaki et premier pigeon à Kendeki. A eu deuxième pigeon à Boaki, deuxième pigeon et Kendeki. Mobutu à Kendeki, Mouzé à Kendeki. Et le troisième pigeon, ezalaki Joseph Kabila. Tant que tu sais que tu as Boakaye. Et je précise que Zaki na Kolwezi, comme pour la province on a dit que c'était à Kolwezi de Makambone Salamaki. Voilà. Tango Etienne Tshisekedi, nazo beta lisolo à 2011. Voilà, voilà. Tango Etienne Tshisekedi wa Mulumba, aboki troisième pigeon pone ki nizaki passe makasi. Ti na niveau qui babuka ngba mapapu, ngba makolo. Le troisième pigeon oyo Joseph Kabila. Babondelaki Kabila organisé l'élection en 2016 au Kenya, au bima na porte. Bima bande ko lingate. Et na moment oyo komaiki ceux qui organisent l'élection, il faut mutu na wekatana la décision de Donald Trump. Bon, monique à cette élection et puis après si pouvoir mais namte mamabe abombela kibiso bakanda ba piège mabe na sima o ni surtout bozo mona zo manifester kotumba ba avion mokonza mboka kotinda bato mabe kokota tina kati ya résidence ya mokonza mboka bake kokanga bango kuna na kati uko ba opposant zambien ou auti ko za le vendredi ou Kabila kuma ina kolozi nyoso tu wana eza ba stratégie oyo Joseph Kabila azolinga te kotika penza mboka ona nenga kimia pona kokokisa maloba ya prophète basini prophète asalaki ya troisième pigeon on était kolinga ko libérer Congo na facilement na facilité et soukane ko zala ka mabe biso toyebi epa na biso na Bible pigeon azali nyama ya sainteté parce que na 4 ya 4 na trône ya Nzambe tozomona aigle nde ya pigeon parce que aigle aza mobimba na eza pembe epa Nzambe zolakisaki aza saint aza na lisumu te tozomona taureau epa Nzambe aza nyama oyo eza pona sacrifice kolimbisa masumu ya bato tozomona lion epa na Nzambe eza kanda ya Nzambe tanga soka kanda atalaka sima te aya pona ko frapper ozomona mena tango Joseph Kabila ye azosala ba démonstration ba pigeon wana mi se poser question azosala ngo pona ni eza ba sentiment inutile parce que amata kita mama weza mabele ya ba congolais Kabila za congolais te même na monde des esprits ezalaka na ba limite okiko kota te na mboka ya bato osala oyo lingi parce que ozana ba esprit moko boye non nyonso Kabila kosala si le moyen spirituel na mboka oyo ekotika la kosimba te bandeko na ngai pourquoi parce que mabele oyo Nzamba pesaka bakoko ya Kabila te kasi mabele oyo Nzamba pesaki ba congolais na bakoko ba congolais na bakitani ya ba congolais Kabila amata kita nyonso kosala kati mboka oyo ezali nile et sans effet. Oh, c'est ça. Wanezali maloba ya prophète to komi presque na suka ya émission na sena yamba qui est selon votre demande. Bon, réclamez qui prophète Lianza, il est sur ce plateau pour vous, pour répondre à vos questions. Voilà, vos suggestions, vos remarques, et au sala pour que tout bon, vos insultes ne nous fait absolument rien. Alors, merci na batunyoso balandi biso partout dans le monde. Prophète n'a pas sur le baisuka pour na bandeko nyonso Boston, Allemagne, France, partout balandi balandaka yo pe ba réclamer qui yo le baisuka na yo ezali. Le baisuka na ngai d'abord na remercier yo. Na remercier pendeko cameraman na biso. Na pesi pe mbote mingi na bande kunyoso bakolanda biso na émission yo. Na yoki ndenge bozo senga pe nazala soki na téléphone Android. Nazana mote bande kolanga. So écoute bo sepeli bo pesa ngai kozala pe bien. Obil to sombe la prophète Android. Ils ala pe bien. Soit olingo benga ngai pour nos informations. Soko zali banda mboka code des 00 243 au Bengana 089 322 97 29
ou bien benga oui pesa kama kwa na bandela 0 donc commis 0 0 plus 243 alors commis ce numéro nanga ezali 089 322 97 29 wana soko bengi okozwanga et puis na bamituna soko par exemple olingi ba to sa prière ou bien to pesa conseil ou bien to pesa information okozwanga na numéro on apesi wana voilà numéro na ye yango na botika kotungisanga mingi c'est mieux boleka direct epai na ye mituna na bino nyonso wana boko tuna ye yango en direct ezalaki esengo mingi à co-présenter cette émission. Nous c'est la famille Aérotech. Si c'est la première fois vous captez biso beta kaka Aérotech famille Aérotech parce que nous c'est la famille. Quand tu viens dans notre famille tu ne seras pas déçu. Merci à tout le monde, merci à ma maman Joséphine, merci à mon sénateur à vie Didier Maneno, merci à Gabi Bola, mon vieux vraiment bapel na yo ko sala biso pour que tozala kaka ndenge balobaka bien que nzambe nda sala ka biso pour tozala mais bino pe bosala ka pour biso tozala na ndenge ya malamu. Merci à mon big boss Songal Mamoubanji. Derrière la caméra, c'était toujours un homme dans l'ombre, comme d'habitude, je l'appelle Moses Bat. Vraiment, Bilili Aboué, Zalakaka et Panaye. Et cette émission est presque à la fin. Merci et je vous souhaite joyeux Noël à tous. Bye bye.